Il s'appelle Chouchou Miyake. Ah ouais. Mbila déjà. Oh, montre si. Ngai si bozi la na finga mutu. Pour na sala succès, à trois bouti dans na sala nga boy. Na finga batute na manquer batu respecter ça non d'abord éducation. Et puis nga moni na zabu na ko respecter mutu nzamba sel na mokili. Monde dans les villes na ko ya kantina bana ko taquer muninga mo boy. Afin na parler, mais na za yu mati. Mission. Ah, nga dit mission sur ba ça na nga, je sais pas. Nga na ma sa mission franchement. Non, mais ça peut être sens. Ndiga pe na ndinga ma je m'habille à Roimbi na bina filé. Mais ça moi parce que ça moi c'était nga je m'appelle toi moi c'était bina filé toi mon camarade té. Aïe, na habité sur bana numéro nga. Mais bon tu mets na bon bana numéro nga par ça je m'habille à la je m'habille à la et na benga nga félicita déjà mais bina filé na mon ici na été. Ah, c'est que loko même chancel même pas trop. Mon a ba attaquer nga même ba tu nga na mu na ba collègue musicien tout. Mais na mona ke monde na biso musique on est tous à vraiment staté. Tous à na bolingo ya ka collègue artiste monsieur to putain na nzela to pesa mbote. Nga pour moi to benga na artiste comme mbote. Pour moi donc bina fila sala arne na kwa na leader na ba on peut asala arne na kwa c'est tout parce que bozonga na souti batika semblant. C'est tout le langage. Papa, nanyo président nanga, papa nanga, côté bien affilé. Moi, j'aime pas ça, non direct. Ça veut dire quoi? C'est déjà passé si vous travaillez ici. Il y a un moment où on a pas pu voir mon aïe va tirer sous bois. Moni, la musique elle est dans mon thé que toi l'église, mon beau et tout, toi n'as pas mouillé papa. La cause ça me donne un autre bien papa nanga. Oui, mais n'a pas que n'a vendu bois, n'a vendu la carte comme on est na comme ça. Papa nanga, tout nanga. Ba mise ba potami na mwana on a préféré na nga master mise ti mais na linga ba mise tout mais nga pe na master nga mise ku fa déjà master nga moto betene musique daya ba master tout batike ba ka ba collègue na linga bango nyo so kitoko na linga bango tout sans polémique mais tout ba master to benga na ka o to kutali to kuta ba boîte ba kinanga na rote ku bona amour wana te prenga tout ça nous semble tout sur la cause que toi ba master to kuta na kwembo eko to kuta na kwembo te ngai je ferai pas ça nga na on te semble te d'autres ba master te nga master nga ba jouer nga za musicien na ya kin ko sala boulot na ngai na sala promotion na nga ba découvrir nga malembe ou ba yebi bien que te ba comprendre mon mieux ko sala te ba comprendre ngo mais na ya te ke ba mona nga mieux que ni na abona la ti ba disparaître de na uti Paris na uti nitenga na bonté musique belé ba jeune ba linga ba sala nga ba musique musu ba sala nga dans salaire avant et on a linga ina pesa performance nga lina na poto bon musique nga maneni so tali ba na affiche nga album on a déjà que niveau so tali ba clip na bi so mona niveau so tali son nga au mona niveau au mona jamais na ba album ba sala na ba kina Drananga elongola kamalili Drananga papito mbala Drananga elongola kamalili Drananga papito mbala Lele konuk nalobi mvule konoka Soko chelinga la zete nalobi lelo mvule konoka Epanza makita bamanaka siwenza bolingo na yo te chouchouwe Esika na zomba kaba tendresse banga par kilo O matabisa ndenge nini komoleka mipiku na ebele C'est que client oyo asa ya connaissance ya pamba te o Bakoloba toujours n'importe quoi Baba découragé Papi Yangana za l'espoir Bakoloba toujours Bakoloba toujours n'importe quoi Et Baba découragé Papi Yangana zan espoir Absence prolongée na yo eko barema Na koma tout en kota la montre na calendrier Na yeba soki okuya Papi matalatala na Mbote ONG Avenir pour tous, aux États-Unis et la République démocratique du Congo.
na souci ya kosunga bandeko na biso batikala na Angola pe na République démocratique du Congo et memeli biso ba service en ligne ndakisa boutique aide alimentaire pe service ya Easy Cash International kotinda mbongo na famille to na bato bazangi ba moyen kopesa ba don pona ba orphelinat. Il y a des fois totinda ka mbongo na famille basaleli yango na ba besoin mosusu pe batikali kovanda nzala pendant mois mobimba. Grâce à ONG Avenir pour tous kende na boutique aide alimentaire ya Avenir pour tous na Google www.avenirpourtouscongo.com okokuta biloko nyonso ekoli etekamaka na RDC. Sala commande na yo, passer na paiement avant au futa okokuta esika bakomi expédition tia adresse ya Congo commune quartier avenue numéro pe numéro ya téléphone ya moto ko recevoir biloko passer na paiement na yo équipe ya Avenir pour tous ekokende rapide na adresse ochaki na Congo kino na porte ya ndako et livrer commande wana na famille bazui pe basepeli pona kotinda mbongo kaka na site ya Avenir pour tous kende na Google www.avenirpourtouscongo.org okokuta formulaire tchaba information na yo pe tchaba information ya moto ya kozwa mbongo na Angola to na Congo tcha moto li kotindela ye passer na paiement osilisi kofuta okozwa code na email adresse na yo pe sande kwa kene ko récupérer na Angola akozwa yango na Ojawenda na Casa Dubai akozwa yango na Mabor akozwa yango na Kalemba de pe bisika ebele na Angola na RDC ako récupérer mbongo na ye na Lemba Super en face à Food Market na Victoire na marché de la Liberté na Njili quartier 12 tozana Matadi tozape na Kimpese tozana Kasangulu tozana Bomba tozabi sikebele. Pour plus d'informations benga biso tozali en ligne 24h/24 na ba numéro na biso oyo okozwa biso na WhatsApp +1 859 888 45 43. Benga biso à tout moment tokoyamba yo toko assister yo pour que osala commande na yo to otinda mbongo na Angola to na RDC na pete nyonso. Avenir pour tous, solution ya mabota na biso. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba, esengali koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche, awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezakaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzubu, 4x4, yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina, pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu, bakobanda kosepelisa bino na makinu ya defuate na bakunga ya kosakana te, et puis chaque dimanche, sombele suka bisanga, nde bokozwa les grands chanteurs, Emile alias de Mingongo, yende muta ko palola awa, boko sentir betue ba ou différence yena. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. Futur. Hein? Nous t'avons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djongaske. Soki olingo sala ba réservation, obengi na ba numéro oyo, pe bako servir yo joli kitoko. Chez Djongade, yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel, soit Prod présent la star originaire du Congo, le monstre d'amour africain, Félix Wazekwa. Monstre d'amour. Qui signe un grand retour sur la scène européenne après 10 ans d'absence. Accompagné de son groupe, Cultura Pays-Vie, ils seront à l'affiche au centre culturel de l'Odyssée à Lyon, Pusignan. Où ils promettent d'éblouir le public et de donner un spectacle chorégraphique exceptionnel. Ça va danser. Bana Guine, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Cité Moko, Afrique Info avec Franck Semaï, Yandankala, Twende. X-Bass,
Marandura. Bonjour et bon week-end, chers fidèles internautes. Merci pour la confiance et la fidélité que vous accordez à Africa Info. Grand merci également à tous les amis de Franck Stémaï éparpillés à travers le monde. Je suis très heureux de vous retrouver encore dans le cadre de cette émission Culture Info qui va recevoir l'un des dignes fils de cette maison, bien sûr. Lui, c'est le chouchou, c'est le monsieur le rumbiste. Il est encore une fois de plus à Kinshasa pour la promotion de son album. Et voilà, donc on va déguster quelques morceaux dans cette émission d'aujourd'hui. Alors restez branchés, ne les avez pas surtout, parce que vous allez découvrir bien sûr des belles mélodies, des très bons sons avec votre artiste préféré, Chouchou Miyake, qui est venu nous voir aujourd'hui avec son groupe. Go! Miso voyager au planète des amours et Namona Romeo et Juliette Jojo Mona Jojo Mona la rumba toke sokezo touchenga manaka miso pena voyager au planète des amours et Namona Romeo et Juliette Jojo Mona Jojo Mona Renato Maman nanyangwa loba les bonnes choses de Dieu jamais ayakotala bolingwa Jojo na motema nanga nengezoru melakaka izosenga na botata mapapu Jojo ngona na bota mapapu na pimbwa Sokyozo touchenga na kangaka miso pena voyager au planète des amours et Namona Romeo et Juliette Jojo Mona Jojo Mona la rumba Jojo Mona na krakayo kuleka bakanja nenga pona kisha pela catholique bébé Jojo za point fort nanga chancel même bas point fort à Sophia. Combien de fois tu me dis je t'aime oh. On est l'amour pour mon Serge Kachila hérité Bingalik Makanaki Jésus Maye point fort à Bofso Touchenga Rachina Ibaka Igor Makalamba na Dallas Nadej Tula Jojo Mona Jojo Mona combien de fois tu me dis je t'aime oh. Combien de fois que ngana lingaka yo combien de fois ngana lingaka yo combien de fois oh Franck Stémaï combien de fois ngana lingaka yo Obimisanga na maboko ya baveugle Osalela kinga Brittany Rosia Oliberanga Jojo Mona Oliberanga Gérard Basilwa Oliberanga Jojo Mona la rumba Sokezo touchenga manakanga kamisa pena voyager au planète des amours et Namona Romeo et Juliette Jojo Mona. C'est bon. C'est bon. Adoration. Voilà, Adoration, une très belle chanson. Signé Jojo Mona. Il est la terre avantageuse. Un grand mécène de la musique congolaise. Ah ouais. Alors, Chouniake, bienvenue. Hein. Merci, merci Franck Stémaï. Mboka nanga iti. Na biso que faut betara ko na photo gabo. Tout ça toujours na temps quoi. Et surtout un artiste au kanga ma place monter ce que moment esengi fa ko album ebimi sacrifice
fallait que Yasko plutôt marteler promotion parce que ah ouais, sacrifice. Juste toujours ça la promotion, toujours capé Banzema Kitoko. Et déjà adoration moi avant de côté l'album. Si dans avant côté l'album ça l'a déjà bien. Alors depuis quand pas longtemps bon dans quelques jours on a bossé nos jours on a eu on trouve tout fraîche. On a quelques jours on a comme qui na Boutou et l'équipe bien a commis bien la salle de voyage bien na commission nzambe ndenge à protéger ngai kubika aux avions ya black tinga na banga avion fort nzambe asali grâce au commis bien normal et l'eau monter donc le coup maison n'a pas et puis merci na les grands dieux on a ndenge à permettre na zonga suna moko na ngai Kinshasa quoi. Très bien utimi kilendene Migili pepe ndeka ikomati ndeka ndeka ikoma moi ebika ne ba mouvement deux ans azonga na tike ba noko ba beta coup de ba concert ba continuer bonne chance na bango ba mission na biso ba na Paris ba venanga ba masalange belé ba beta pe wana donc bonne chance ba continuer na mona ba date na bango ba continuer na bango beta idéologie na bango des zongi ba pe ba na bezo pe ba kuta na suba sanga mona poto to koma na kwa na epo à partir du confinement ba couvre-feu mais sikoyo biso kuna ba élever ce ko ba mesure ango et comme na siko moi calme na bi qui était ba terrain ruinda ba noko tout ba surtout à Paris à partout à Bruxelles à Londres tout kuta beaucoup na ba famille c'est très important singa bona vivre mona 2 mois na mona mututé na mboka na ngai on avana na ba lille kuno koti la base mona bela 2 mois mona attendre ko no monter congolais mindele même supo mona pe na bango te mindele ngo bi potonde ezala mais grâce nzamba sali Kimi va nous côté siko activité va nous kozonga na malé mais c'est bon déjà. Très bien, c'est bon déjà. J'annonce d'ailleurs que Redi a mis si à Kobeta chez Djonga. Espace Djonga 2, donc Redi a mis si à se produire. Dès que je suis mis à Kazolo, tout kangami le banda comme moi mingi c'est trop. Tous avez mon pépé. Et vous avez l'occasion pour Nabiso, tous ont des sous Kokutana, tout pèse na bambote bien sûr. Mais un coroné s'il. Ça il faut se rappeler que coroné s'il était coroné pour vivre en Ango. Donc il faut vraiment tous ensemble. Alors il dit à Miss à se produire chez Djonga. Je vais voir, on a profité. Dans l'émission il y a Chumler qui donc voilà le boss Djonga partenaire. Donc il faut tout ça là on a boyer. Donc voilà. Au cours de l'émission je vais revenir sur ça. Mais bon Redi à Miss à la production chez Djonga. Ce week-end donc ça la biso bien. Alors Mia qui est déjà avant de banana félicité yo. Merci. Parce que sacrifice très belle très belle rumba album bien très bel album mini album ils ont 7 titres 6 rumba na génériquement quoi comme Mbila titre na Mbila déjà ouais Mbila déjà passé na rada Mbila déjà yo to ebinga la Mbila depuis kala on il fallait qu'on explique à père mongo mon ba misia ba bimibele ba jeune frère ba bimibele lelo on attend sous confusion pe ko sala ba bantu on a amia ka bandi lelo quoi il faut expliquer ba tout donc j'étais déjà Mbila et puis je suis né Mbila parce que mon père il fit militaire on a dit déjà l'enfant d'un militaire Mbila déjà Mbila état d'esprit d'autant ba Mbila était que Mbila c'est na armée na ça na Mbila na armée non qui Mbila na ngali que état d'esprit na ngai na soldat d'esprit na guerrier donc ça fait ba robenga ce qu'on a butuna qui est de guerre na okende déjà guerrier na banda mambo depuis 2013 que ça la carrière solo boy beta badra beti wa bloc belé to beta le na badra ari un bloc belé fallait ce que batu ba comportant comme na poto batu ba musani ba bossa na pays on fallait ko zongi ça ba. Mais pourquoi sacrifice? Parce que banda album tout les bosso ça combat sacrifice album badra pour no bandi carrière c'est solo sika. Pourquoi le sacrifice mais pendant que vous avez déjà une expérience il y a musique. Bon, sacrifice na pesa qu'on a anglais wana ti. Sacrifice on a pesa qu'on a anglais que album aliboso, bizaka album moko ngamongo pe na no salon comme hasard na like comme par hasard. Non ça le non na ina ba doute. Mais tant album na ngane bimaka ba nzemo na nga wana yango mtesalanga kitambusanga mona ba payer belé en Afrique et salanga bien. Siko na yero comprendre mais na quatre album on a pesa conseil parce que moi éducation tout na ba ina quatre album biso ba jeune artiste to bima to finga ba vie ba fait ba finga ba jeune na mon moi des autres de côté sur la musique. Série on est qui na elo moi bima na kini opération le Kofi ba noka ba kolona. Ya on a chaque album na ngati opération le Kofi na ninga musique siko ke to tika ko finga na TV to finga na te to c'est to créer ba polémique te o créer polémique opération le Kofi vie moni na chaque album na sens wana mais na kata ba nzembo contenu na ngwe ba chanson d'amour ba chanson d'amour sacrifice ali parce que album on a se sacrifié moni yo ebi poto via poto za blague te
batte bien na poto et puis batte bien na poto bazaka na studio so tout nika artiste moi mi na poto na studio 10 ans so tout nika na studio si la raté donc pour monter 6 studio black d'abord on paye cher là-bas studio ça cher et puis temps ngai ce qu'on a vu temps na sacrifier temps na pour 6 albums boy na Paris na sali 70% na Paris na ya ki na décembre na zongi ti février car pour album moni moyo na kuté na kina na malilo na tikaki na poto en tout cas ceux qui pour la musique te ngana ya na ngate ngabi moyo no kimba na moyo dana bossa no na ko va na poto mais na ndimaki na moyo wana na bingé lo bingé lo te na botama awa na za spécialité na se sacrifier na inda na beba na rapé munene te dans ça veut dire na se sacrifier na donc ba studio na la ba studio ba ngungi ba swanga c'est ça mon sacrifice ya na monter que yo ya boboma ba to ya kisini ba kanza na ezaka ke na sacrifice vie na na tiki tamsu vie na foyer na ngai na moni que ah fona ya kusaka musala na musique na Congo na ya raté na ya Congo te étant parisien on faut la souligner le ba ba bonga linga kuté ba benga parisien jika non nga na parisien tinga na musicien na ya kin kusala boulot na ngai na osala promotion na nga ba découvrir nga malembe o ba yebi bien que te ba comprendre ma mieux ka osala te ba comprendre ngo mais na ya raté que ba mona nga mieux que ni na abona lati ba discorer de na uti Paris na uti nitenga na bomoté moni na moni na benga na pesa album na sacrifice. Ouais. Ok, sacrifice. Ouais. Si rumba. Génériquement. Mais pourquoi c'est moi qui vais bébé bon? Parce que la musique internationale tous yo ka. Ekoya, mais c'est le rumbiste non papa. Faut te penser na batu rumba. Moni so album wana na zo recommander na batu. Na ba kende kusomba album na ba kota na YouTube na nga chouchou miek officiel, ba s'abonner on a ba partager banzi mon nga ba kota na ba plateforme et tout à téléchargement album mais na pour moi album monsieur comme bima ba jeune au monde na ba plateforme ezati. Il y a des défauts. Nga na sali na travailler pena comme un professionnel. Ba leni bides ba la ki wana ba cadrer tout ça à disposition il y a bien album de choses partout ba rumba pour nani na ba rumba na ko comprendre que oh bébé rico et puis que ça rumba bébé chanda betela au stade moni mais pour to ignorer ba rumba na biso ba fait confier le milieu ba na biso ba rason ba papa chéri ba betela ba stade kana ba rumba na mais biso pourquoi pas to beta ba stade surtout ça lika succès na ba rumba na to betara ba stade tissu ba style mususu wana eza succès le lieu on te kangi kasi ba beta stade de martyr on est pas bétaté mais style aux toujours comme qui oui bozo ka lelo ça bien nga na ignorant ngote je suis pas contre naza pour ngo mais yango te za identité na biso nga pe na ko betara nga na album prochain na tia na métissage moi ata après ba quelqu'un mais lelo non il faut ba comprendre na nous voix miye ke ba comprendre rumba na style moko boye ba comprendre style na malobo na loba na banzembo ba comprendre na maloba na komaka yango avec temps na ko décoller bien après na ko pesa ba ba style musu ndenge ba fallait pour ba sali lelo après si ba tout ya ba rumbe belé lelo ko pesa ba style tout passe ça déjà fallait pour ba faire rigolo lelo ba sala ngo parce que ba za ba confier lo midasa na ngutu avant abeta banzembo ba robot ba papa ba sala ngo abeti rumba ma abeti ba album neti ba émotion. C'est ça. Le biso to ba jeune na ko ya raté mala moko brou monte ba jeune musu ba beteki ba pukutu na nicho so esimbi su te aux crampe aux crampe to ça ce qu'on est ba boso na rumba biso ne to beta rumba bo faut muta ya somba nzembo pana nga faut muta ya alukata libanga pana nga yango ça que to réaliser ba album mais so na do beta ba fo biti e Frankenstein to kutu Frankenstein to e bi ka libanga no se pe na ngote et puis ba libérateur so mona prête mo ba boki na fo biti ça libérer ah mais nga na prête mo ko ka bilanga 10 000 pour na libanga oui mais monsieur le les la question belité tu profiter de belé parce que ça la biso bien avec Chouchumia que je veux me rectifier donc Redi Ami va se produire le 14 août chez Djonga 2 donc voilà adresse au 12 rue Poudixim et 94 310 à Orly donc voilà adresse à moi le 14 août Redi Ami chez Djonga. Donc voilà, il faut ça bien, à Poto, à Paris, voilà, France en général. C'était un artiste, on a Redi Ami ici. Ils ont mis ce chemin qu'on va tout rester titre. Bébé Dou. Toujours un sacrifice. Il y a un autre chambre qui est disponible, déjà qui tourne. Bébé Dou. Pour le plaisir de Spiro Sol, mais c'est le président qui fête son anniversaire aujourd'hui. On décolle mat à London. Ah ouais. Viens dans la game à Bondi. Gapote à Bandomba, c'est go. Soso leli tango etanite na
Namonango suspect, parfois voleur, a touché portable pour la nabiso. Amoureuse à problème qui pakata te bemba voleur. Commerce qui pakata yeba force à client. A tes vilains si fait côté sambongo. Qu'est-ce na ye mamé e-commerce. Mon solo ndimbu, l'argent répond à tout. Na wenze ba mese belé kasi mote qui no so se retrouve à katana. 4 clients batelematana mesane. Zambaza ya batotu. Attends lois chamouette. Parfois mardi journée n'est à chance. Abo chamouette. Zambaza, Zambaza bien ça la grâce pour la bototu. Moye bimi pona moto nyonso. Vous les bêtis pona moto tout. De Golmata za mystique. So qui l'avait ça là qui fout. Mais la ligne qui a 15 ballons d'or. Aïe aïe aïe. Britannie osia romantique. Kobi manaye. Arcide poison favori, y'a meilleur missement. Quand on est ensemble à huis clos, j'aime bien te chichoter. Maman Gwen, Victoria, Bakete Boye, Bosungangaï. Dina bête, c'est basa la prière. Marie de la zone draguer, Nana Bouddha, so insiste kake. Nazo banga insistance, les autres nangana kabwana. Na de Golmata na lila tro. Anga matima tondo. De Golmata nanga yo 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 Renato. De Golmata zaneti ngume. Asila kasomote. De Golmata bembani oke. De Golmata bébé doux. Noia papa. Timeless Joyce ya Frezia. Bimakano mesukaka. Nazomanga noke sala. Balobiki ya solo zali extraterrestre. Mobali aboye na monda salate. De janvier à décembre 300. Nous qui jouons à naissance na yo. Balobiki ya solo zali merci chedeke. Obotamato kitaneti man caché. Ah, nzembo nga ya mawa bébé dou. Mon doudou. Mon doudou est si doux et si beau. Amour est fou. Quand on est ensemble, des Golmata me fait du bien. N'a parlé ma bas siégé pour Namboka. Motion blesse mon is. Banzele batika des Golmata na matina ye. Et y'en a bouté, y'en a Moïse sans effet. Moka kosenda ye na tombeli de Golmata. Santana love, les sels zamba kabola biso. Mi bali belé na mon baras na baras. Kasyo kozanga te oya kolinga yo minge. Nzambaza ya batotu. Atale lwe simbite. Kole mate kolukata mosusue. Nzambaza, Nzambaza bien sala grâce à mototu. Moe bimi pona moto nyonso. Vous les bêtis pona mototu. Chancel même mazane tinyoke. Asila kasomote. De Golmata bemani oke. De Golmata bébé doux. Noia papa. Timeless Joyce ya Frezia bachi bwabwana ngai. Sayo basende bébé doux. Angel Mazele Chabali a bébé doux na Canada. Bimakano mesukaka. Nazomanga noki esala. Balobiki ya solo zali extraterrestre. Kitoko aboye na mona zeleti. De janvier à décembre 300. Nous qui jouons à naissance. Balobiki ya solo zali merci chedeke. Obotamato kitaneti man caché. Ah, de Golmata mo bébé. Kati Kamba la noix. Pimakano mesukaka. En fait, il y a un petit moment où c'est perdant. Tout le temps, sur nos yeux, comme ça, là, bien. Surtout côté où on a bien. Pimakano mesukaka. Nazobanga noki esala.
Ouais, mais bravo. Mais est-ce qu'on va dire ma bouille? Ouais. Voilà, ben, moi aussi. Oh, pardon. Qu'est-ce qu'on a dit? Il y en a qui ont dit que les mangas, ils sont les mangas, ils ont fait promotion, la musique, ils ont fait ils ont presse. Na très reconnaissant na bino na négligé presse. Bino, tenzembo oyo, ya penanze moko, nga bateki la nga banzembo ti. Nga travailler na parole moko antimo. Antimo na PCP mbote place ali nzembo oyo na zobe na sala nzembo ku na kin voyage na qui passé na décembre to vandi ka na hôtel boye, to ndo bulango to komi yango moni. Mo nzembo mo boye na emba ya penana ils ont exercice à danger nga mo na emba ngona passi. Na emba na studio difficilement, ils a parmi banzembo na emba na difficulté na album au sacrifice. Et puis on a continué à répéter pour na comme na ba note normal parce que nzembo mo ya ba mais comment c'est que mo comme nzembo il mo ko bandi ko sala musique mais il comme il se passe oui parce que na linga ko sa musique ba la mikete moni na nenga ignorance te mais musique est belé ba jeune ba linga ba sala nga ba musique musu ba sala nga na sala avant et on a linga na pesa performance na nga lina na poto bon musique na nga maneni so tali ba na affiche na nga album mo na déjà que niveau so tali ba clip na bimi so mo na niveau so tali son na nga au mo na niveau au mo na jamais na ba album ba scène na ba kina donc na linga na sala ba performance parce que quand on continue studio na koye ma kanze moté va vite ici te funa ba nzembo mo nga mo na za na difficulté nango mais tant on maîtriser na nga ngo siko comme na kitoko nzembo ya banzembo moko ya bana mikete wa bana souligner ya po banzembo bana mikeli wa banzembo vite fait to beta inspiration ya bana inspiration ya li chanson d'amour moni toyembela ka basi mais yango moi sim toyembela mobali alo bana mobali alo bana bo bima bana mobali bima ka suka na balcon po nazo banga noki osala ba dégâts po beauté na yo na elekeza aux extraterrestres na luki na beti 365 jours na luki date de naissance na yo na monité na monique yoza mais c'est merci chede au kita neti man caché très bien ça veut dire ya ba loba o ba non ba lobati yango na particularité na peta mais c'est les rumbis école mata vanda faut que kabila kola vanda kabila école mata kutu école mata ninga za bongo aza venanga ya palin asala mingi po nanga afala mériter banzemba boye noni cadeau na ye o asala to cadeau na ye o azo promettre nga o asala po nanga eza secret nga na ye na koloba na TVT mais aza ve mo ba mériter ke mo ye mo te batuneti ba vena ba jijongo ba mériter ki ya papi matala tala mériter ki trop da costa na ka album na mo ba embeli Guy Basket il est pas mériter ki mais Guy Basket ça sur la langa bien na lobi on a TV premier degré Guy Basket il est pas mériter sur la moi bien mais aye bien mo na lobi bon ba nzao mo nezo beta promotion kende bien oui non nga eza boulot nanga mais il moi obligatoire sur la carte ngana 4 fire basket et puis Trésor m'a dit c'est DJ le tonnerre de Boé Bissaye et puis DJ Ken Boé Bissaye bah on à Paris Boé Bissaye basket c'est la famille est sacrée tout ça la boulot nengé tout canato respecter la norme et puis même dessous na mbeli la tonton Babachi l'homme au grand cœur na RBK Bukechu bato na mbeli wana ba osepela moni et ya mudu soko mbeli nzembo boye a osepela nti ponzembo avec ça non succès faut muda sepela na ngona succès goya succès yango to ça la promotion succès goya avec le temps tout ça non boulot na tout ça la promotion malé mais te mbeli mudu nzembo mundi ya bana mike muta sepelité si tu vois ya ndo lito pesa na ba musique bien ya on a ça la que force on a ça l'album na ngana koma banzembo bien maloba bien banzembo na ngatu so ba ba album on a sacrifice ba mona ka ba maloba mona ba yokate très bien sacrifice c'est un album toujours avant que kanzembo ya papi matata la matos on est zonga mbuke tout ça la manchita sima ouais tu kana dra on a dit le premier album tu mets ton gars na so betonga na so kana na so kana mo lo mo début ouais début ouais oya nzembo pesa makambo chassera ke koluma liona nzela banga katostak la bambanda ndenge moko mpe na bolingo na nga na bangaka te ya bambanda nazalaka complet soki nayebi tumba mu nazalaka complet yeyeyeye soki nayebi tumba lave Renato likompa tianga na lela wadi otianga panzi likolo ezala boye te liwasere so pasio anga bolinga pape trouble nga moto ye trouble nga motema ye trouble nga moto ye trouble nga motema ezalaka ndenge nini sheri lobelanga na yeba
Apprendre amoureuse et que je suis bébé Zalaka Nengenini. J'attendais parler de l'amour mais c'est facile à digérer. Nabani nanga mukalate na kwina maboko ya mpaka na lave me manga malembe bebe na mangu tepe mana miner butwe koke bangi sepise na nyonso e doki prefera lokana tonga wangana na ye moiba prefera ibalobe bima inosa na likambo ngana za concentre kaka na ba affaire nanga ye nazoluka likelelelelele nazoluka kaka bornanga dananga yo nazoluka na tricoté senadrananga dananga elongolaka malili dananga papito mbala dananga elongolaka malili dananga papito mbala lele konuk nalobi mvule konoka yeyeye soko chelinga la zete nalobi lelo mvule konoka epanza makita bamanaka siwenza bolingwanga na yo te shushuwe esika nasombaka batandres panga par kilo omatabisa ndenge nini ekomolenga mipiku na ebele seke klient oyo aza ya connaissance ya pamba te o aza ya connaissance namoni clair te o aza ya connaissance Nations Unies lobito bomate mais papiers zo mangane lengi bazotala pourquoi kodelo occupé seliwa makila zo mona na miso mais oya bilenge zo chola zo mona te ye nzambe a sensibiliser bespa nanga nyonso ya nzoto yango natika kuluna na sala boutique nanga na coin yango natika kuluna na sala boutique nanga na coin oh elongolaka malilie ngananga nanga malilie ngananga papito mbala ngananga ngananga papito mbala yoga mawa ibu basha ingenge yoga miziki buluweti na tukutuku mama buluweti na tukutuku mama frazi ekoa mama na komite na destination ya kanoko kamatangai bebe komisanga nesika na lingaka ozia yone motuka avion buluweti na tukutuku Chancel Mbemba buluweti na tukutuku anga buluweti na tukutuku Bruno Didier Lacoste Bruno Dika mvwama vienanga ya yolo Bruno zala zolo wapif makabe zala reconnaissant ngana zala reconnaissant na ba chemin to traversa vexé mama deswa bana nzamba kosala na ba pasi to mona mama bana nzamba kosala Cheritika kosala kanga bongo nazali moto peneti yo Pascal Poba kaka ponga bakelanga masculin yo féminin yango tokeseni mokola liboso tango namonaki yo mama bana mokola liboso tango namonaki Brittany ozia na ngai mokola liboso tango namonaki Chancel Mbemba papa Eden mokola liboso tango namonaki Patrick Maunda nanga mokola liboso tango namonaki Javé Katende mokola liboso tango namonaki Freddy Ndonga la Irlandais mokola liboso tango namonaki Frank Stemai nanga mokola liboso tango namonaki Tonto Babaji mokola liboso tango namonaki Justin Badeka nanga namonaki Gwen Victoria beba papa Dananga longolaka malili Dananga papito mbala Dananga longolaka malili Dananga
Merci beaucoup, Tra. Ça, c'est ma chanson préférée. Hein. Merci. Freddy Ndongala, Irlandais. On a bifat hôtel les Irlandais à Kinshasa. Ils ont continué comme Bota. Ils ont continué. Donc. Et comme il est là, sur le terrain, Kuna, à ce bas fort, Freddy Ndongala. Ah, félicitations. Tu dis que pour la poto, il y a un investir dans beaucoup d'abino. Parce que. On est pour courir. On est tout sang ici. Non, mais ça n'est pas bien. Ah ouais. Est-ce qu'au style, il y a une bête musique? On a musique dans la mawa. On y va, ceux qui samangwana. Oga mawa. Kadi, kabelanga se motema o mama o. Oga mawa. Wana idole nanga liboso. Sogomoni neti venanga pe asona bulantu la Pacino. Yé pas baba mawa. Ay baba nzimu ko ba venga dade ya mawa. Même nzimu na utimba. Yeah, manuwe, yeah, luvaka, yo kangama wanenge na kolela kayo, yeah, ngana mutabongo, mawana maso moni viking, banga kateo, yebisanga soki bolingo hesili, nakanga bisaka, nazonga empaba botina monamu, wanaki bolingo ya leva ho. Moi je suis là, on a ce qu'on a mawa. On a idole te usangi sanga. Ça ça bango na batangi ba fait quester ba papa sa bango na ve na Al Pacino, ba tunali o ba bekisanga ve na so ba ilo kanto redi ya misi yebe ana mawa. Bana ni balingi balekisela ngai tango pona ngatango ezali pwese akoluka bakoloba bakubenga bona bomanzoto yanga nzoto ezase moko. Okolo liweko na bite. Bimakana mesukaka libala o libala tunantango mama. Oh mon place nani. Très bien. Non mais aux artistes à féliciter. Mais les lots autant autant la bata génération na yo. On dit on va beta marumba kara. Parce qu'il faut dire vrai. Les lots comme le la moi. Ah, tenanda banda carrière na ke nanga kaka na ke kaka. On va dire tout à l'heure que muta Barumba ndio babeta ba stade de ba ça maramba belé mais ba français ba autre temps autre mœurs jusqu'au côté Karumba ngo tiwa papa autre temps autre mec sur na rumina rumba jamais que exister papa rumba ba na biso notre botamité na ba père na biso to so ba botamité rumba elle déjà rumba yango de teka Congo rumba yango ba papa tabule ba betela une semaine à Olympia rumba yango Kofi Olomide teka au monde entier rumba yango lelo ba jibe pia na papa chéri ba vena biso ba de la forêt ba roi Pelé montaya voilà père bango bato bateki rumba la biso liboso bato lelo ba fali pour pas ba faire rigola ba musicien tout ba héritier wata ba jeune tout ba bimi pelelo bazo continuer côté Karumba ba style monsieur ko ya na oyebi to un artiste moi monene ya Gato Bivin ça Gato Bivin ebi kaya na ba style bato ba betalelo kala déjà oui ayaka na ba style déjà mais rumba za ki kaka ba ve ba ilo quand bateki rumba la biso partout. Donc rumba on les alliés richesse moko ya ne Congo to na diamant moko na Congo eza aussi là té moni to ko ignorant to ko mo ndé que fona beta musique on dirait Jay-Z ou Rihanna ndé on nga na monti na non soko za muta style wana ya mabete beta na mais nga na rotika rumba na ngate pona ko beta style wana simba d'abord na nenga Congo na nenge pena grand bout na nenga timba pena na 3h30 jamais aux mutumo beta a faux to continuer place mo to zané né mo to moni devant ba congolais na tchano devant biso ba congolais la communauté congolaise na nenge ba congolais ba nenge la musique na biso momi pe na fa na parler yo ka musique o tsa musique même ba noko ba linga musique même ba noko à Paris à partout Europe il y a États-Unis ba lugata libanga ba boira bango papa a contacté mutu R&B wana te mutu so ya afrobeat wana te po boira omoni omona kaka soki tam so mais c'est bozana studio ndia mais c'est wana studio mona ba benga yo obwaka bango omoni parce que musique na biso za bongo to ba congolais to ko changer ngote c'est to tikango senge ba bozo suma banga te sko muto lata bino lati bina de bata bana Paris de balata na ba mo lati forme ne ay utanika musique mo atakuta te wana bana mike ba wana mota me ba no ko pena lata la vie beti pena ka zaka beti pièce bien femme na epembe na démarrer car na pomper parfait aya utala ndule papa ba ya te na nga mabete mais question simple monsieur kayo sur là ici quand on tchaka polémique ils ont la place ni la musique ya yango nde défaut na ngai batutu ba lo bananga mia ke faut créer la visibilité faut créer la polémique batutu ba benga pe na moni yo attaquer ka mutu be finga mutu be sala boy batubele o sala musique à danger mo popo nti yo fuka o finga mutu oh na ba papa ngai so bozila na finga mutu
pour na ça la succès à trois bouti dans na ça na ka boy na finga batute na manquer ba to respecter ça non d'abord éducation et puis nga mo na za boy na ko respecter mutu nzamba sel na mokili mo dalevi na ko yaka tena bana ko taquer muninga mo boy afin na parler mais na za yumati moni na rectifier on a eu maté et on a le ban ça complexe ça d'ambila ce qui mutu tumbuli nga na ebile to aussi ça mais so lingi to keno na ningi lingi to keto keno mais ngai pene ça genre na te polémique pas na mona ngo et compter pour Pepe Kalet que ça polémique ta ça la succès Pepe Kalet na tika Pepe Kalet ça la polémique ta ça la maman na succès pas viona biso tout Hollande to ki ba concert en plein air à pire ba kuba na e bango na ok mais na ka te Pepe Kalet ki na te va finir mutu moni pourquoi pas biso to hérité bato bazo hérité polémique et ça ba école to ba école différent bato ba na école la polémique wa za na école la polémique biso to na fi na école ba papa Lutumba ba école ba Pepe Kalet sans polémique na na école wana bato ba oyeba ngai ba découvrir ngaka na rumba na voix na malembe et ya te nga funa finga fang stemai tuna finga collègue moko artiste ou bien atikala ni na internet ba publier nga chuchu mia ke royal ba publier te ba mona ko bina succès monde ba balingi ba to ça base frank nga pena base non ça na ngati monde ba émission sous bato ba sala ba base bino ba internet na sala na ba monter pour na vidéo tout nga la ba question mo ya on invitera funa sala émission na bato ba neti ba bino to sala promotion album pour na ngati na finga mission pour mission alekinga na nini to na aleki na nini to za bato to vivre na mokili muta spécial ati no ya ko vendre la monoko mo boy awa on dirait que asanga ni tini na comprendre na on dans sens ti o tafu to lobana ba mabe c'est déjà passé tafu zaka droit de réponse mais tafu ngamo na ça na ko sala on a volonté na ngati donc na muta gère polémique déjà très bien merci beaucoup Chuchu Miyake une question très importante importante ba doit ko zela yango on dit ba mon à côté au clash tout ça ba mon avec na ça na nord pour sentir jamais on a bloqué na kati te s'il te plaît mon frère ngana bat bazana na Paris na ci Paris ko mboka na ngana tuna ba noko ngaba même na Paris bat ba mona ngate ngane na bu na poto na mona na te nde na zabu epa na ngako za na poto eza vie na ngana chanza vie na ngam suna longwa na ngana mova na ngana poto mais pas na ngeza te que na za strato na komi spécial koleka bat mususu non je suis toujours normal na za muta mati vite na mutu na mutu ngo torturer batu moi batu ba torturer batu et a fait na direct na nord a be musu na ba on na ba neige ko ya nord boy ngana mutu ba viana te ngaza ça complexe ngama mususu batu to ça na poto le ngana sala ngo na kine moni na zo grâce ida vous allez encourager vous allez responsable na kine ou roula Mousaraka, au foot et la palin, au salaire abonné, il est responsable depuis. Donc, poto, il y a des vaccins le moment, mais tout ça, on a banni maman encore à poto, on fait comme un très bien. Betenzo moi, tout le monde, papi matala matos. Papi matala, tout bêta. Il y a pas eu matala, tout bêta. N'importe quoi, il y a 6 cas, tout bêta des pigeons. Ah, des pigeons. Ah, des pigeons, la guitare, on est filé côté à terre. Proposez ce titre, moi, ça, bien. Titre, nous proposez biso. Tobeta Oasika, beta papi matala tala. Très bien. C'est pour le plaisir des chansons Mbemba de midi. Montre la star du moment, l'homme qui nous défend très bien. Au niveau football, là où c'est la fierté à Congo. Chancel Mbemba père Owen. De midi. Lokuma Congo. Lokuma Congo. Lui c'est mon frère. C'est très bien. C'est Champions League. On est ensemble. Ah ouais. Papi matala ye sokyo yete nakoa. Autorité morale d'Acosta amunanga yaka. Ba première larme nangai. Ezalaki na oiseau magique ya bapara na ngai na este ekomi na leli dule na motema ekomi egi matalatala sauvetage amour na ngai pourquoi okomi koti yango na ye yo bolingo na nga papi oyebi motema organe central ya nzoto ya moto ozobanga te ozotia yango na danger. Absence pour loger na yo ezo barenga na koma tout à côté na montre na calendrier na eba soki okoya papi matalatala nazwa espoir
Absence pour loger na yo eko barenga. Na koma tout en kota la montre na calendrier. Na ye baso kyokoya. Papi matala tala. Na zwa espoir. Papi matala tala da Costa. Autorité morale. Père double. Yoka propre. Akoliode tiakangata na plosita ko kausaka. Yo baby si yanga motema papi matala tala lelo komyo memanga naliwa oya 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 mbakoloba toujours n'importe quoi, papa découragé, papi, yangana zan espoir. Pakoloba toujours, pakoloba toujours n'importe quoi, et papa découragé, papi. Yangana zan espoir. Absence pour loger na yo eko barenga. Na koma tout en kota la montre na calendrier. Na ye baso kyokoya. Papi matala tala. Na ta espoir. Pakoloba toujours. Pakoloba toujours. Pakoloba toujours ami Miguel. Pakoloba toujours des poutons Zouzi. Pakoloba toujours tonton Babachi. Pakoloba toujours des reloutou. Pakoloba toujours papi matala tala. Bata espoir. Bata espoir. Des reloutou exotiques la terre. Mike Kassiaman à Paris. Pakoloba toujours Cyril Ekina. Pakoloba toujours. Merci beaucoup. Il s'appelle Chouchou Miyake. Ah ouais. Mbila déjà. Oh, montre signé. Ah là qui Pati Pacheco. Ouais, c'est bama wanga. Douce. Ouais, nga pata monda na la na ba on la muka na bango. Ba clip ndeni, vidéo ba clip. Oui, na vidéo ba clip presque tout. Qu'est na clip mo to sala awa, to sala mo to ba na on a out. Clip en rumba mo wa tikali na tourner te à Cyril Kina, titre na on Louf wa Love. Suka na rumba pe na sa clip na ye mo ya limito sa na kin. Azoya bientôt là to tourner clip na amena sali clip ya Guy Basket, na sali clip Nyon so Papi Matalata la clip ya bébé du ngo le Bimi, to bimi sa bientôt l'année dans Zabo et tout ça y a montre au barbicien on rappelle Bayemi Bachi vocale au Guy Basket ouais j'ai mis dans la salle clip presque tout et quelqu'un il y a Cyril Kina tout ça là awa on a déroulé tout ça melenga talabila mbébili na Mike Kassiaman oh il y a bilamba clip wana na clip à Serge Mabia la paix RBK Boké tu t'entends babachi bango pe clip la bonne tout ça là on était au salon oui na salle dit moment ils dans la vie belle souka na apparemment ça les featuring des featuring toujours bien affilé na Serge Mabia ali muto yo abekisanga na voix na sepela na yango moni na ngato kabwa na terminé na nord na chez Lenny Vidance souka na rumba et ça tellement bien battu ba sepela na la vie est belle clip na pe o ya to booster toujours bana ma félicité ba musicien comme album nga la dit ba musicien so ba ça na numéro nga je sais pas nga na ma ça musicien franchement non mais ça peut na sens ndinga pe na ndinga ma Serge Mabia lo yimbi na bina filé mais ça moi ça ma sate nga Serge Mabia to ma sate bina filé to ma camarade té ça collègue to kutana ki na 4 amis c'est ma collègue ah Chouchou Miyake félicitations non na attends mon côté ngai na habité sur bana numéro nga mais bon tu mets na bon bana numéro nga par Serge Mabia la yepe na benga nga félicita déjà mais bien filé na mon ici na été je sais pas parfois occupé et na mon ici na été mais tu mets déjà ba tu va CP ba CP na ba jeune mususu o ba vie na mona na conseil on peut ça papa maman bon toujours comme yango moninga na zara na bisa eloko même chancel même trop mona ba attaquer nga même ba chinga na amour na ba collègue musicien tout mais na mona ke monde na biso musique on est tous à ba master.
konanga mais tous na bolingo ya ka collègue artiste mais si to putain nzela to pesa mbote mais nga pour moi to benga na tete ko mamati pour nanga to vivre pendant mais monite ke ba ko tana polémique ba sulu la bana ba ti mais ba beti lo kasra mako mais tant bokaboni car donc ça quoi na parce que semblait zanate pour moi donc bina fila sala arne na quoi na l'idée na ba on peut asala arne na quoi c'est tout parce que bozonga na souti batika semblant bosa des polémiques mais mutu ça na quoi na ye oli ka semblant bolingo surtout ba langage papa nanyo yo président nanga papa nanga côté bina filé moi j'aime pas ça na direct ça veut dire quoi c'est déjà passé si vous traversez ici il était il y a un moment bilo comme on a pampé wa mona ba ba tio suboy moni la musique elle na ngote ke to na église moko boyeto to na ndako moya papa na la cause tam to na zato benga papa na ngai oui mais na tika na vandi boy na vandi la ka comme na kumisa papa na ngai mutu na nga on bete pipa vina nga Dolph funa kumisa bon papa na nga Dolph Dominguez vina nga boy non c'est déjà passé so tout nga oui on a vina nga ex président ici na bité ma beza ma bete ko benga pe papa na pour papa na bango atoyim ta bimisi bango na ndole mais on a bi ba intimité mususu ceci bokaboni ati moi si bokaboni kaka ici bokaboni na moi si bokuta su na kwembo solanini kasi boko zonga na blague so na zonga te boko créer pelikamo yo mona yango ipo inviter parce que na ba mise ba potami na mama yango na préférer na nga master mise ti mais na linga ba mise tout mais nga pe na master nga mise ku fa déjà master nga moto betene musique daya ba master tout batike ba ka ba collègue na linga bango nion so kitoko na linga bango tout sans polémique mais tout ça ba master to benga na ka o to kutani to kuta pe ba boîte mo ba kinanga na kina ngote o nganda moko boyo kwa mo ba mise ba kutana o place moko yinda ka ba artiste ba ka na nga mona nongati omoni naza bongo ya na ninga ya ogete ninga budete mais je suis comme ça na ninga za master ba mix c'était pour moi c'est trop compliqué très bien ça c'est bien réfléchi je alors grand merci à Chico Sombele depuis la France Moteki Bilamba ya Talopé à Solo merci pour le soutien grand frère merci également à celui qu'on appelle Yawili Moucheni déjà Kinshasa le seul code de ces pays 00 si ba mise na arrivé na libanga fina Willy Moucheni na 400 ba mise so ba zela o mise album walo ba mutu ba posta kinga mutu ba posta ngata zo ke lon souci non ngana ke lon souci parce que yo mo ba poster hotel ngaku de lo belengo hotel Instagram na ba hotel vanda na parce que ngani na abu na bidia ke yo no za bo bi ke mien ke wana ko bon chanteur mien ke na mbila ato o sali comme tout super la mon étoile nta banga mo ma ya rapena na Frank Neza bo ici na pessim Frank montre bah mon Frank ndia comme millionnaire Frank montre o muta banga abuna o me montre za Frank déjà yo pesa nsundé do yo na Congo to na ba jalousie mo na ba mise mo nongi na parler ko linga ka zeta timba afuna poster non poster tu na poster mo sopanga o sopona nini bon amour on a te pris tout ça nous semble tout sur la cause que toi ba masé tout kuta na kwembo eko tout kuta na kwembo te ngai je ferai pas ça nga na on te semble te d'autres pas mastate nga masala nga ba jouer ouais mon casse côté voilà il sera bien vrai bien merci également je disais j'espère au sol mais c'est le président bon anniversaire et à Mademoiselle Matota Alain Dinamo l'homme se pose agréable Bogart na poche merci aussi à mon vieux José Moulumba de Bogart de Birmingham et même à M. Béni Penda Moulumba Barcelone Nawalo Kito soldat politique à la soldat on est ensemble frérot on est ensemble courage merci aussi à Bande Koutou Balinga sur travers le monde n'échappine de plein de grâce merci beaucoup et puis Diezola Motomoko vrai bien l'ami des stars et Amandali Dazola était là mon frère on est ensemble merci aussi Namuta Lombi merci pour tout et puis les boss Djonga boss merci beaucoup on a soutenu la ville tellement belle à travers le monde non peut m'échapper mais Boza toujours limité Manabiso alors je suis bien trop bien on a dit que bah c'est pas dans live tu peux mettre les bangos merci beaucoup c'est moi des chansons ça dit bien alors tout comme le bani pour aller là parce que nous sommes ensemble ouais Nazali on a kin batu oyo bana besoin ba contacter ngai ba go benga pena numéro na yo ba go komela yo au DJ bango ba dai so la bien au contact au pesa bango pour so ngai mais ba page na ngai tout ba adresse na ngai tout les réseaux sociaux ali que Freddy Miek Facebook nanga privé mais Chouchou Miek page officielle nanga et puis Instagram nanga Chouchou Miek YouTube nanga Chouchou Miek so taper on mona banze mona nga to kitoko na senga ba congolais tout partout bazan na monde ba kota na YouTube nanga ba s'abonner ba yo ka banze mo batala ba image na pesi bongo les artistes mon congolais ozana talent alo ba trotter asala rap boulot na ye ba yo ka ba te ka musique nanga ba partager ngo partout pour yango nde ezali relève à Congo biso ba relève à musique à Congo après lobby ezata mso biso
donc bato ba soutenir biso moto na mouvement na kin na groupe bato ba soutenir biso partout né o ba soutenir biso ba continuer o pe ba soutenir biso ba hésiter pour nous soutenir biso poto lemba te moni artiste boy na yebonde na lo bona ene ti parisien te ene ti musicien donc ça boulot na ngai donc ça veut dire boulot senga ba soutien senga ba mebele bele poto za bien parce que le lot on a ba producteur soutien moniteur na ba jeune tozo ko encadrer il faut que ce qui est bien ba on peut le babima yango car élève la musique et continuer moni pour na bova na pe na poto on na mo beta na kayu déjà vi na kitoko na ba na momi na mais ce non ndima ko yaka boye na sala ya pona na lingi Congo na lingi musique ko ngai tant congolais contribution na Congo eza Pierre na Congo za livre na maele za ba pesa nga ya musique tala na yango ne Pierre na opposé na Congo et c'est parce que congolais ne se place ali à soutenir. On a un message fort pour PC. Merci na baone so ba soutenir ngai déroule tout la terre tourne la ceinture on a à Paris Mbaye Kassia mal mystérieux na bosante wa Miguel de Putunzuzi bienvenue vangasser les toits na awa na bosante RBK Bokechu tonton Babachi na PC Junior Babachi PDG toi na ada na Paris na Nicho Junior Babachi petit frère propre na PC Mbote place à Lille na Paris et puis batutu quoi o bazara bango Cordi Mayunga maman Maïma na facile à garer na Paris Justin Badeka na PC Mbote batutu ba soutenir nga o tozana bango et puis na bosanité Yannick Ngoma na Lille Yannick Ngoma na Lille yaza kuna na Lille na PC pe Mbote belé batutu to benga na kandeza la contact na PC yango na quoi to embadalo ka suka to c'est le suka les temps des annoncés merci na bande retour à travers le monde merci pour notre soutien à Lino surtout en temps au PC Bisso la émission Culture Info avec l'artiste Chouchou Miyake c'est la fin merci à tous les amis à tous les abonnés merci beaucoup Maïle Sali qui nous a réveillé merci beaucoup merci aussi à Osé Ngalina mais aussi à ceux qui nous soutiennent à travers le monde. Merci pour tout et on est ensemble. Ouais, Frank Stemai. Kurazo kezongi, panabaye makakuye. Ki basket nanga, bilma kiazongi na pokwa. Adongolinga, poa uti bajenda. Yomoko papa bana. Bomelanga moto, gi basket amour à vie. Elvis. Elvis japonais L'autre commis va manger, bagabus na yo ya bolingo na mesana na yango. Chancela memba e machika miyake na Koweït. Freddy Cigar. Bansaka mwana yo basimi njilais, babondela kayebo baboto langoye na malembe. E bongo bolingo bispi fragile, patron mananga yango kokaka te ba ningisa koyekola te, luna ya bolingo koyeko. Simbali pangola pokata munanga vraiment zokisa dutango ye wapi bino bayamaye bokotela ngai nini yango nasali yo giyengo nabenga tanene ya kelokelo engo wapi yo jani bakika kelo aleka wapi yo diezola londo nabenga tamoli elindo ya nalela na motema ngo nalela chéri nanga ngai nakabi amuna ngai alai nakosala boni ngai nzela ya makambo yeye epana keko pemela atame kosuka ngai makanisi na yestema etungisi ngai ngai nalamba nini ngai ngai nakosala boni ngai wabibino bayamaye bokotela ngai nini yango nasali yo giyengo nabengata nene ya kelokelo engo wapi yo jani bakika gelo galeka diezola ebisa gi basket asolola
Gezola gi basketa solola papi bino jani bakika bokotela ngai nabengata moli elindo mon grand frère nalela na motema ona ndela chéri nanga. Et c'est les rumbistes. Kurasoke zongi pana baye makakureye gi basket nanga bima gezongi na pokwa po uti bajenda yo moko papa bana bomelanga moto gi basket amour à vie. C'est bon. Au revoir. Au revoir, au revoir, au revoir, au revoir. Événement. Double S Prod présente le maestro Fabregas, le Métis Noir. Livrera pour la première fois en Europe un grand concert le samedi 13 novembre 2021 à la salle prestigieuse du Double Mixte à Lyon, Villeurbanne. Accompagné de son groupe Villanova, ils promettent un spectacle immense. Mon général Kassongo, mon colonel, mon pépé. Les vents. Claudie Di Garçon. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba, esengali koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche, awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezakaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzubu, 4x4, yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu, bako banda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka bisanga, nde bokozwa les grands chanteurs, Emile alias de Mingongo, yende muta ko palola awa, boko sentir betue ba ou différence yena. Oui, frère, Babi Djonga. Futur. Hein? Nous t'avons reçu la 50 boîtes. La Katakine, c'est Djongaske. Soki olingo sala ba réservation, obengi na ba numéro oyo, pe ba ko servir yo joli kitoko. Chez Djongade, yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel, soit S-Prod présente la star originaire du Congo, le monstre d'amour africain, Félix Wazekwa. Monstre d'amour. Qui signe un grand retour sur la scène européenne après 10 ans d'absence. Accompagné de son groupe, Cultura Pays-Vie, ils seront à l'affiche au centre culturel de l'Odyssée à Lyon, Pusignan. Où ils promettent d'éblouir le public et de donner un spectacle chorégraphique exceptionnel. Ça va danser. Mbote, ONG Avenir pour tous, aux États-Unis et la République démocratique du Congo. Na souci à kosunga bandeko na biso batikala na Angola pe na République démocratique du Congo et memeli biso ba service à ligne ndakisa boutique aide alimentaire pe service ya Easy Cash International kotinda mbongo na famille to na bato bazangi ba moyen kopesa ba don pona ba orphelinat. Il y a des fois totinda ka mbongo na famille basaleli yango na ba besoin mosusu pe batikali kovanda nzala pendant mois mobimba. Grâce à ONG Avenir pour tous kende na boutique aide alimentaire ya Avenir pour tous na Google www.avenirpourtouscongo.com okokuta biloko nyonso ekoli etekamaka na RDC. Sala commande na yo, passer na paiement avant au futa okokuta esika bakomi expédition tia adresse ya Congo commune quartier
avenue numéro pe numéro ya téléphone ya moto pour recevoir biloko passer na paiement na yo équipe ya venir pour tous et kokende rapide na adresse au chaki na Congo qui nous apporte ya ndako et livrer commande wana na famille bazui pe basepeli pona kotinda mbongo kaka na site ya venir pour tous kende na Google www.avenirpourtoscongo.org okokuta formulaire Tchaba information na yo pe tchaba information ya moto ya kozwa mbongo na Angola to na Congo tcha moto ni kotindela ye passer na paiement osilisi kofuta okozwa code na email adresse na yo pe sande kwa kende ko récupérer na Angola akozwa yango na Ojawenda na Casa Dubai akozwa yango na Mabor akozwa yango na Kalemba de pe bisika ebele na Angola na RDC ako récupérer mbongo na ye na Lemba Super en face à Food Market na Victoire na marché de la Liberté na Njili quartier 12 tozana Matadi tozape na Kimpese tozana Kasangulu tozana Bomba tozabi sikebele pour plus d'informations benga biso tozali à ligne 24/24 na ba numéro na biso oyo okozwa biso na WhatsApp +1 859 888 45 43 benga biso à tout moment tokoyamba yo tokoassister yo pour que osala commande na yo to otinda mbongo na Angola to na RDC na pete nyonso avenir pour tous solution ya mabota na biso bana king bana Dar es Salaam bana poto bana mokili mobimba site FM moko Afrique Info avec Frank Semai Kiandankala twende Social